Title one in 2022. It's the Ravens soaring high in Morocco. The CAF Women's Champions League winners are Tepe Mazembe. Mbote bandeko balandi ya chaîne tokutani lelo lisusu pona video ya mukuse. Video ya lelo ezali sango ya esengo po équipe ya basi ya Tepe Mazembe. Balongi na Champions League ya Afrique ya basi. Bimi ba champion ya Afrique. Tosepeli mingi. Topesipe ba félicitations na équipe, hein? Na président ya équipe Moïse Katumbi Chapwe ezambala liboso te que Katumbi Chapwe asimba eloko pe e koma or ndenge balobaka. Alors emonani que leadership na yezo sala mosala. Alors lelo nalingi kosala kotala palmarès vite fait ya équipe wana ya basi parce ngana salaki curieux na lobi OK natala nano palmarès ya basi totala bakomi ndenge nini kuna. Alors eloko eza important ezali équipe wana ya basi eza équipe ya sika en fait. Babandi kala mingi te ebandi l'équipe ebandi na 2020 le 28 septembre 2020 donc na période ya Covid. Babandi équipe ya Tepe Mazembe ya basi. Ensuite en 2021 déjà quelques mois après gagné championnat ya Okatanga en 2021. Le 2 mars 2022 marquaki kutu championnat na victoire moko contre équipe ya FC Ecumenique na kanisi za kuna na Lubumbashi gagnaki 43-0. Bon. Ensuite le 28 juin 2022 zui première coupe ya Congo na bango. Donc déjà 2 ans après ebandi l'équipe zui déjà première coupe ya Congo. Ensuite le 16 septembre 2022 gagné championnat ya Unifac. Les alliés championnat moko je crois que en Afrique centrale. Maintenant victoire wana mutu et fongoleli bango porte pona ko beta championnat Champions League ya Afrique ya basi. Alors en 2023 gagné championnat ya basi ya Congo ya 2022-2023 et en 2023 puis le 23 mars nommé Lamia Boumedi neti entraîneur, je sais pas, na habité ce qui va le bac entraîneuse. Il y a équipe mais bomoni keza azarté poni mutu po yebi azali compétent. Natala ki palmarès ya entraîneur na bango Lamia Boumedi yepe a gagné na Maroc, azali marocaine. Donc bomoni moi sérieux za kuna ezate kaka pona mutu po azali mutu ya ethnie moko boye soki nini ezali mingi compétence nde ezana liboso et foutipe na le 23 novembre 2024 o euti koleka balongi championnat ya Champions League ya basi ya Afrique 2024 babimi ba champion à CAF. Félicitations en tout cas pour l'équipe wana basi, félicitations pour le président na bango Katumbi Chapwe pour esa leadership wana il n'y a plus rien à discuter là. Bon na mon équipe vidéo mususu ya interroger qui ministre ya sport à lobby ke kufuta bango retard ya prime na ebité pour na nini retard ya prime susu kombo kana biso pe problème à organisation si la kate. Voilà quoi. Continuer kaka boye biso to sepelipe tozana sima na bino. Merci beaucoup. Title one in 2022. It's the Ravens soaring high in Morocco. The CAF Women's Champions League winners are Tepe Mazembe.